ambassadeur de la paix du Kasaï central. Ndeko batali mbote na biso eza kaka ngai ndeko na bino yabe na masolo ya nzokande lelo tozo continuer l'occultisme et la science tozo continuer occultisme et la science lelo tokolobela trois piliers fondamentaux ya occultisme eloko na lingi na senga bandeko batali bo tenir nga penza rigueur mingi te po leçon ya lelo et senga kina benga ba esprit étranger oyo ba yebi makambo yango po ba pesa biso to loba yango alors eza moi kilo nakokende malembe po bandeko batali bolanda biso na bokebi nyonso tozolobela les trois piliers fondamentaux ya occultisme bit nango ezali nini bit ya trois piliers ya occultisme ezali étude de la tradition antique concernant la force invisible et invisible de la nature, de l'homme et du plan divin. Wanande, but, il y a trois piliers. Nabadeli, but, il y a trois piliers, zali, étude de la tradition antique concernant les forces invisibles et visibles de la nature, de l'homme et du plan divin. Ba enseignement oyo, bandakala, et pe samarakaka naba élite. Ba élite o wapi ba élite oyo bazui initiation progressive nde ba sélectionner bato oyo ba rozala dispo ya koyeba ba sekele oyo ezaka à la portée de tout le monde te science occulte ndenge tolobaki la fois passée ezalaka kaka sekele donc ezali sekele yango pe raison fondamentale ya première pilier. Donc, dans le lobby, science occulte, ils ont la kaka sekele. Ils ont la kaka sekele. Yangonde, raison, il y a premier pilier. Premier pilier, ils ont nini. Premier pilier, comme on a ils ont science ya occulte. Science ya occulte. Science ya occulte, il a nini. Il a la science cachée. Donc, partout sur le science ya occulte, il a la science cachée. Ndenge tolobaki que occultisme il aura toujours sekele yangonde premier pilier na biso science ya occulte ou la science cachée premier pilier yangona et puis toyeko la rani na trois piliers fondamentaux toyeko la ralisoni to ça étude nini la science occulte et ça la rassure étude ya plan invisible sur tous les aspects de l'homme, de la nature, sur son double aspect, nature naturante et nature naturée, dans le plan divin. Et puis on étudie également les relations diverses, des divers principes entre les éléments de la nature. La nature naturante et la nature naturée, Zanini, ce sont deux principes philosophiques. Nature naturante et puis la nature naturée. La nature naturante, ce sont des principes mis en place pour créer. Donc, les principes sont mis en place pour créer. Il y a la nature naturante. Et la nature naturée, c'est la création elle-même. Nabandeli. Nature naturante et nature naturée. La nature naturante, ce sont des principes mis en place pour créer. Donc, les principes nyonso batiaka pona ko créer. Ba bengi yango nature naturante. Et la nature naturée, c'est la création elle-même. Yangonde fondement, il y a pilier, il y a deuxième
pilier au ezali science ya occulte, la science du caché. Nakokende malembe pour te comprendre bien. Alors, tu as le premier pilier science ya occulte. Tu as le deuxième pilier science ya occultati, la science du caché. Tant que tu as le premier pilier, tu as le deuxième pilier, troisième pilier, maintenant, Moussa Nango Zaranini. Ils ont pour révéler les secrets oyo batu nyonso bakoki koyeba yango. Donc pour na ko révéler makambo oyo batu nyonso bakoki koyeba esengaka troisième pilier. Troisième pilier oyo ezali science ya occultance, la science révélée. Na bandeli par rapport à ba pilier, premier pilier ezali science ya occulta. Donc science cachée. Ba sekele makambo nyonso ba yekolaka na sekele na premier pilier comme na yango science ya occulta. Deuxième pilier ezali science ya occultati, la science du caché. Donc la science du caché. De yango kuna basalaka étude ya spiritualité ya eloko nyonso, la science du caché, science ya occultati. Troisième pilier ezali science ya occultance, la science révélée. Yango ezali méthode ya ko révéler ba sekele oyo eza public o batu ba yebi. Mais batu ya mayele bazana besoin ndambo ya batu kaka ba yeba. Alors basala ba ndenge nini? Ba ko créer ba méthode. Ba méthode la ko créer yango to bengi yango science ya occulta, la science révélée. Ezaka na ba leçon nini? Ezaka na symbolisme, na ba légende religieuse, na ba mythe, na ba fable, ainsi de suite. Tokokende malembe pour te comprendre makambo oyo toza koloba. Alors, les piliers fondamentaux de l'occultisme, na pesi bit na ye ezali nini? Ezali étude de la tradition antique concernant les forces invisibles et visibles de la nature, de l'homme et du plan divin. Maintenant, on a aucun détail. Il y a pilier moko. Il y a besoin d'un tableau pour que Bandeko va comprendre très bien. Premier pilier, ils science occulte. Ils pilier où ils très important. Ils pilier où ils très important. Et puis, il y a s'appuyer à nini. Il y a à s'appuyer na ba découverte et des travaux scientifiques contemporains. Na lobi malamu ye azako s'appuyer na ba découverte et ba travaux scientifiques contemporains. C'est-à-dire ceux qui ont aussi la science occulte, il faut d'abord oser la quelques notions académiques, quelques notions au batangi sarabatu. Donc, ceux qui veulent pratiquer science occulte, il faut que vous ayez quelques notions académiques. Et c'est que souvent trier à l'université. Donc, et c'est que notion alors, science occulte, il faut que notion rattacher. Ils ont se rattacher à la nature, à l'homme et à son histoire. La science est par rapport à la science occulte, la science est géologie. Géologie, archéologie, anthropologie. Anthropologie ou encore la mythologie. Donc, moto ali ko la science occulte. Science occulte, la science cachée. Donc, il faut avoir quelques notions. Il y a la science académique.
études académiques natangi lokola géologie, archéologie, anthropologie et la mythologie. Alors, je crois géologie, motonio soit attendant la classe à IP définition de géologie. Archéologie P. Totalement la classe moto définition il y a archéologie. Et la science il y a quoi étudier biloko oyo tokuti, ce qui tokuti batouté, l'archéologie totalement na histoire. Alors l'anthropologie c'est la science qui étudie les structures de l'être humain et l'histoire physique des espèces humaines. Il y a anthropologie. Et enfin la mythologie. Mythologie, c'est l'ensemble des histoires fabuleuses des dieux, des demi-dieux et des héros de tel ou tel peuple. Donc, on appelle cette définition, il y a mythologie, et anthropologie. Pour y par rapport à la géologie et archéologie. Donc, dans le Bible, et c'est la moto, la science occulte, la notion, il y a la science académique. La science où ils se rattaché na moto. La science où ils se rattaché na moto. Et ils se rattaché na nature, na l'homme et à son histoire. On a illustré quelques sciences, la géologie, l'archéologie, l'anthropologie et la mythologie. Alors, la science académique, na université, na école, il faut comprendre les principes et les lois de la science à étudier. Donc, la science, et c'est à comprendre les principes et les lois. Il y a science à étudier. Donc, il ne faut pas croire dans ma il faut bien comprendre. Il ne faut pas croire il faut bien comprendre. La fois passée, biso na bambo na biso totanga te poto comprendre, totanga nde pour notre les premiers. Yango mona ka motatagi pe asiksi ba classe na motu na ye ata eloko ezate nzoka nde science occulte, il faut que yeko ba science oyo eza ko s'attacher na nature, na l'homme et na plan divin. Donc, ceux qui ont allé pour la science na classe de l'université, il ne faut pas croire mbalamoko na makamba ko yebisayo. Il faut que l'ukande pour comprendre. Je crois qu'on a premier pilier, il y a science occulte. Dans la science, il y a occulte. Ou, entre parenthèses, science cachée. Science occulte ou science cachée. Na bandeli boy. Science occulte ou science cachée. Et c'est ngeli ko tanga makambo batangi saka moto. Donc moto a besoin de la science occulte. Et c'est ngeli aza na connaissance moke na ba science oyo. Et ko la nature. Et ko la moto et histoire ya moto. Donc, on a évoqué l'île géologie, archéologie, anthropologie et la mythologie. On a pour notre premier pilier. Deuxième pilier maintenant. Science occultati. Science occultati. Malgré science occulte, il a dit science cachée. Maintenant, science occultati, il a dit science du caché. La science du caché. Alors, deuxième pilier, c'est le pilier le plus riche. Va te belé va confondre science ya occultati, va occultisme. Non. Science ya occultati,
ezali moko ba pilier na kati ya occultisme. Ndenge moko na science ya occulta, science ya occultati et puis science ya occultance. But na ezali ni science ya occultati. Ezali compréhension de la force invisible. Compréhension de la force invisible ya likambo nyonso ya eloko nyonso. Donc compréhension ya force mystique, ya force spirituelle. Baye ko la bango na science ya occultati. Et puis et ça la étude na 4 aspects na ye. Donc il faut que tous les 4 aspects, il y a science, il y a occultati, il y a science du cachet. Dans la leçon, tu dis comment nature naturante et nature naturée. Mais dans la science, il y a occulta. Mais dans la science, il y a occultati. Donc tu vois tous les 4 aspects. Il y a nature naturante et puis il y a nature naturée. 4 aspects, moi, ils allaient nini. Nomi, logis, Sophie, et Fanny. Quatre aspects de la science occulte dans le bezali nomi, logis, Sophie et Fanny. Bakombo oyo eza bakombo toyokaka yango bambala ebele. Toyokaka yango na mokili tozali. Toyokaka nomi, toyokaka logis, toyokaka Sophie et Fanny. Lelo sikoyo toyokende na détail ya aspect moko tina na yango nini na kati ya science ya occultati, la science du cachet. Nalobaki lelo boteni nga rigueur te na kobando kende malembe. Premier aspect, nomi. Ezali étude physique ou anatomique des éléments. Étude physique ou anatomique des éléments. Yango ne to bengi yango la nomi. Donc ici il s'agit de nommer. Ya kopesa ba kombo na biloko nyonso oyo moto akuti na mokili. Kopesa ba kombo. Ndenge to mona ba kombo nyonso ya biloko nyonso ya mokili. Bande ko ba pesa ba kombo na bango. Donc ezaka par rapport à aspect ya science ya occultati. Nomi. Nakumango. Des points. Il s'agit de nommer les éléments. Donc ici il s'agit de nommer les éléments. Ko pesa ka ba kombo na biloko oyo nyonso ndenge to bota makato kutaka ba pesa oyo kombo étoile, o ba pesa kombo mbwa, o ba pesa boisco bateau, ba pesa ba kombo wana. Donc bah c'est là qui aspect oyo. Premier aspect la nomi. Deuxième aspect. Deuxième aspect ezali logis. Deuxième aspect ezali logis. Nabaki bandeko ba tenir vraiment rigueur pour ezaba leçon oyo eye mwamba mbambo et puis esengaki ba esengelaki na ba esprit étranger to benga bango pour que ba ko pesa biso ba leçon oyo. Donc eza un peu passe mingi. Deuxième aspect dans le bezali logis. Logis la kisinini. Comment on va passer dans eloko, il faut signifier musala eloko ambo esalaka. La logis. Comment on va passer dans eloko, to va passer dans likambu et sengeli signifier
musala ya likambo to eloko yango esalaka. Donc nalobi deuxième aspect ezali logique. Comme bapesa ki nomi il faut elakisa signification ya musala yango esalaka. Troisième aspect ezali le plan de la sagesse. Plan de la sagesse. Entre parenthèses, Sophie. Sophie ou Sophia. Donc, et là, il faut qu'il y ait le plan de la sagesse. Mais il y a un plan de la sagesse parmi les 4 aspects science occulte. Plan de la sagesse, Sophie ou Sophia. Quatrième aspect. Quatrième aspect, ils ont pratique réelle, il y a une force invisible. Pratique réelle, il y a une force invisible. Il y a une vision. Pour comprendre la spiritualité et leur nuance, il y a une vision. Pratique réelle, il y a une force invisible. Il y a un mot Fanny. Pratique réelle de force invisible. Ah, voilà. Donc, dans le deuxième pilier, il y a occultisme. Dans le deuxième pilier fondamental, il y a occultisme. Science, il y a occulte. Alors, il y a 4 aspects. La science du cachet, il y a 4 aspects. Premier aspect, c'est la nomie. Donc, ça, nous avons la science. Nomi, il y a la science, il y a qu'on nommer, il y a des éléments. Deuxième aspect, il y a la logique. Comment on peut ça qui a élément, il faut signifier Moussala Yango et Salaka. Troisième aspect, il y a le plan de la sagesse, Sophie ou Sophia. Le plan de la sagesse. Donc, il y a une partie spirituelle, il y a le plan de la sagesse, Sophie. Quatrième aspect, Fanny. Pratique réelle de forces invisibles. Il y a 4 aspects. Il y a science occulte. Maintenant, je vais expliquer quelques cours. Où ils ont un trait par rapport à 4 aspects. Nous avons quelques sciences. Où ils ont un trait par rapport il y a science occulte. Donc, exemple, il y en a qui ont étudié l'astre. Pour une étude de l'astre, ceux qui ont étude de l'astre, il faut au salanini. Il faut au salanini. 1. Au salanini. L'astronomie. Par terme d'explication, autant dans l'astronomie, mon tenir à comprendre. Donc ici, il s'agit quoi? De nommer. Il y a que c'est comment on va astre, l'astronomie. 2. Quand on a besoin de faire étudier astre, il faut ça la sous astrologie. Tout est que le bas. Deuxième aspect, il y a science occulte, il y a logique. Logique, il y a nini. Comment on va faire ça les locaux? Et ça l'appelle Moussala et Kokana. Logique. Donc, ceux qui ont ça là, on va faire l'étude de l'astre, on va faire l'appelle astrologie. Troisième, Sophie. Sophie.
Tout que Sophie est le plan de la sagesse. Donc la partie spirituelle, il y a le nyonso. C'est ça Sophie. Alors, ce qui est lié à l'astre, on appelle l'astrosophie. Et puis 4, l'astrophanie. Tout le monde dit Fanny est une pratique réelle de force invisible. Il y a des éléments. Donc, tant que tu as astrophanie, aux autres, là, c'est quoi? Donc, il faut ça, la pratique réelle, il y a des forces invisibles. Il y a des astres. Donc, mon temps est lié à l'astrologie. Attends, astre, il faut avoir moins de connaissance. Il y a biloko o na oti kotanga. Et puis schéma oyo eza pona ba étude nyonso. Eza pona ba étude ebele. Attention à l'anthropologie. Donc, il y a liboso o sala astronomie. Anthroponomie 2, anthropologie 3, anthroposophie et 4, Fanny. Na bati biloko o na kotonga oyo bandeko mingi université ba yoka kango pe. Ta musu batang saka biso mwa likolo nzoka nde. Na bati dernièrement na bi science occulte eza mabe esika moko kaka te. Sikoyo par rapport il y a deux piliers oyo toyokani toyekoli lelo. Au kanisi solo bandeko na biso bakendaka ba science occulte pa na biso bakendaka koyekola boye. Tito bandi occultisme tito okende koselisa ngo okomona esika moko te balobi ke occultisme epesaka mbongo epesaka bandako non sauf que un occultiste muto a censé ya koyekola makambo ebombana ndenge nalobaki la fois passée. Il faut azala kimia azala bien alia bien alata bien alala bien azala déranger na babiloko mike te pour appuyer makanisine musika même pour na inventer même pour na nuance et c'est ngaka ndengwana et pas na biso eza soki muto akei occultisme ba pesi mbongo ba pesi mutuka ba pesi bandako c'est fini ba va permettre mutu na yo et salate nzoka nde mbula matali na biso akoki pe ko kamata batu ya mayele po ba koma ko sala mena ba étude occulte ya biso moko. C'est possible. Nazolo bela les trois piliers fondamentaux de l'occultisme. Premier pilier na lobela ki yango. Deuxième pilier, premier pilier de la science occulta, qui veut dire la science cachée. Deuxième pilier, science occultati, la science du caché. Il y a 4 aspects. Premier aspect, il nomi. Deuxième aspect, logique. Troisième aspect, Sophie. Et quatrième aspect, il Fanny. Voilà. Deuxième pilier, science occultati. Tellement deuxième pilier est plus riche, très riche. Bah tu es belé, bah confondaka. Bah quand il s'agit science occulte, et zalikaka science occultati, la science du cachet. Non, science occultati et zali moko ya ba pilier na kati ya occultisme. Pour occultisme eza na 3 piliers. Maintenant on a le troisième pilier. Makambu oyo nazoloba ça alors soki bato ya mboka na biso bato ya mayele bazali nayebi ke bazali bakoki mpe kosalaka sélection ya baélite na bauniversité na biso
bato basengeli ko basekele ya kokela basekele ya biloko nyonso tokutela mokili nzoka nde epai na biso ezalaka nango bongo te epai na biso occultiste aza moto oyo akoma nde motema mabe soki ya nini nayebaka te motema mabe akabaka te konyokolaka baninga donc ndenge nalobaki ke bakanga biso na science mpe na religion ntango moto ake université olie balakisa ye makambo ya solo oyo apusa makanisi mosika jamais bakotangisa bambrouillement apo ntango sisi lokola momoto ebombanaka te lokola elembo ya bonzambe ebombanaka te yango bakenda korekrite bandeko na biso bamaître na biso ntango bakorekrite bango bakende na occultisme na esika bayekola occultisme baapporte un plus na mboka yango bakei koyekola nde kaka kanai bakei koyekola nko boko tokosala mpe nini ndenge tokoexplike occultisme boye je crois bandeko mali bakokomprendre ke mabe eza te sauf ke eza makambo oyo esengeli te moto nyonso ayeba noki koperdre valeur nango napesaki baexemple eleki banimero eleki napesa baexemple na bi ata na mboka tomonaka nganga moko boye asalisaka bato na matiti nganga ata mosusu noko na yo nganga ata mosusu koko na yo matiti oyo asaliselaka bato akolinga te yo oyeba noki te soki oyebi okopanda sekele mpe akobana kotutaka matiti ya kobatama mpo boyeba te c'est ça l'occultisme nake maintenant na troisième pilier science ya occultance. Ah, voilà. Tolobati science occulte, il y a 3 piliers. Premier pilier, science ya occulta. Deuxième pilier, science ya occultati. Troisième pilier na yango, science ya occultance. Maintenant, science ya occultance ezali nini? Ezali méthode. Ezali méthode mise en place pour révéler les secrets au ebimi. Méthode mise en place pour révéler. Science ya occultance ezali méthode mise en place pour révéler. Ba révéler nini? Ba secret oyo ezaka mutu akoyeba ko po atali, po ayoki. Nde ba révéler kango na science ya occultance. Ezali ba méthode. Parmi ba méthode ngo ezape ba cours. Oyo esengeli ba élite ba zwaka po na ko révéler ba secret. Par rapport à ba cours wana, wata saka biso le symbolisme. Le symbolisme, la mythologie. Les fables. Voilà. Maintenant, pour nous zipa basekele, ba utiliser la méthode oyo. Symbolisme, mythologie, fable et ba légende religieuse. Nako kamata moko ya ba méthode oyo. Nako za mythologie et puis symbolisme. Mythologie eza nini?
Mythologie, c'est l'ensemble des histoires fabuleuses, des dieux, des demi-dieux, des héros, de tel ou tel autre peuple ou civilisation. Nabandeli. Mythologie, la mythologie, c'est l'ensemble des histoires fabuleuses, des dieux, dieux au minuscule, des demi-dieux et des héros. Donc, il y a des héros, il y a des nzambe, il y a des excellents. Tant ça va mythologie. Na mythologie. Maintenant, symbolisme. Symbolisme est nini. Symbolisme est matérialisation d'un principe céleste. Donc, comme matérialiser principe céleste, symbolisme. Na okota na détail ya symbolisme plus loin. Yango to mona na kati ya symbolisme, to mona ka ba pentacle, to mona ka ba signe, to mona ka makambo ebele, to mona ka ba langue, to mona ka vraiment makambo ebele na kati ya symbolisme, to ya malembe. Maintenant ba fable eza nini? Soko tangi na classe ba fable ezali masolo oyo ba inventaka nyama akosolola na batu. Ezalaka kaka mpona kobomba basekele moko songolo. Ba livre nyonso ya libanda, science nyonso ya libanda, bazangisaka biloko na koloba te symbolisme, mythologie, fable et ba légende religieuse na ba héros. Na ba fable okomona mukanda nyonso bakosaka biso batiaka kaka nyama akosolola mutu. Akamba lokuta ndenge totanga ba fable ya Monsieur Seguin. Monsieur Seguin azaki na tabana ye tabazo yebisa ke funa kine kolia musika bandeko na tabalo barate eza ba fable buke otaka ba classe bandeko tabalo barate ba fable wana okuta yango na mikanda ebele ya lokuta notamment na kati ya Bible. Na kati ya Bible fable pe ezali okuta nyoka azo solola na Eva. Eza ba fable, eza ba méthode mise en place pour revoiler. De base parce que o batu ba koki koyeba yango bazipa yango. Parmi ba méthode wana fable pe ezali na kati. Nalobaki bandeko bo teninga rigueur te pour nangai mo mutu ezo soit awa mabe. Donc science et occultance ezali une méthode mise en place pour revoiler. Alors parmi ces méthodes, ba étude, il y a symbolisme, étude des symboles. Un symbole, c'est la matérialisation d'un principe céleste. Étude du symbolisme dans le ciel, les astres et les constellations. Donc, le symbolisme, il y a astre, na constellation. Constellation, c'est nini? Il y a groupe, il y a étoiles. Il y a figure. Du fait qu'il y a une signification, sur le plan symbolisme, il faut expliquer il faut créer maintenant des symboles pour aveugler les gens. Pour ne pas aveugler la biso. Dans il y a symbolisme, tout ça peut être étude des alphabets et des langues anciennes. Verbe appliqué du symbolisme. Donc, étude, il y a la langue et étude de l'alphabet, puis il y a la langue ancienne. Voilà, ezali troisième pilier, science et occultance. Ezali méthode mise en place pour revoiler les secrets. Bandeko batali. Na banze makambo na koloba, ata ba benga nga mwa liboma mwa maele te mwa zoba zoba. Mais soki olandi yango na bokebi nyonso o comprendre que to kosama wana. Ndenge na baki dernier ba konga biso wapi na science et puis na religion. Et si quand même mutu va censé ya koyeba solo
nde esika bakangela biso yango wana. Maintenant dans le schéma, il y a trois piliers fondamentaux de l'occultisme. Dans le schéma pour la meilleure compréhension. Scientia occulta. La science cachée. Olim sanga ko dessiner na ba croquis na ba ina zaka na ma yilte na ba classe. Scientia occultati. Science du cachet. Étude contemporain. De l'homme la nature et l'histoire. Alors, on a un schéma pour résumer ma communion dans le lobby. Donc, science occulte, science du cachet. Alors, ils ont études contemporaines de l'homme, la nature et l'histoire. Tout le monde qui va. Géologie, anthropologie et mythologie. Donc, dans le bagage qui est un bon occultiste, il faut y avoir trois piliers de la science occulte. Premier pilier de la science occulte, science du cachet. Avant l'aspect naïe. Donc, ils ont études contemporaines de l'homme, la nature et l'histoire. Donc, c'est que la science où ils ont se rattacher dans la moto, dans la nature, et l'histoire et la moto. Nous avons illustré la science, la géologie, l'anthropologie, la mythologie, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, deuxième pilier. Deuxième pilier, maintenant, ils allaient science occultati. Étude de l'invisible. Étude de l'invisible basée sur la nature naturée et la nature naturante.
Voilà. Maintenant, deuxième pilier, scientia occultati, la science du cachet. Ils allaient étude de l'invisible, basée sur la nature naturée, la nature naturante et la nature humaine. N'expliquer qui nature naturelle est nini. Et n'expliquer qui nature naturante est nini. La nature naturelle est la technique mise en place pour créer. Ou en place pour nous créer. Tandis que la nature naturante est la création elle-même. Et la nature humaine, on a facile à comprendre que la nature humaine. Et c'est ce que maintenant, scientia occultati, la science du cachet. Maintenant, scientia occultati a 4 aspects. Nalobaki 4 aspects na yezali. Nomie, la nomie, la logie, Sophie et Fanny. Oh, les alibongo, 4 aspects. Il y a scientia occulta. Occultati. Quatre aspects à scientia occultati. Il y a Nomi, Logie, Sophie et Fanny. Donc, le troisième pilier. Donc, vous supportez pour que comme la table, vous voulez les régler. Science révoilée. Science révoilée. Science et occultance, la science révoilée, il peut avoir dans 3 aspects. Tout autant d'aspects, il y a symbolisme. Tout autant d'aspects. Donc, dans mon schéma, il y a 3 piliers. Science, la science cachée, la science du cachet et la science révoilée. Motoune zaboui. Avant tout le motoune na lo baboui. Ba principe nyonso ya science occulte. Okoki jamais on négliger moko o kangama mibale topé on négliger mibale o kangama moko. Nyonso ba vivaka na harmonie. Ba pilier o nyonso vivaka na harmonie ndenge tobaki na mathématiques. Science, il y a équilibre de l'esprit et du corps. Donc, et vivaka na harmonie pour nature et tambola makana harmonie. Contrairement ndenge ba kosa biso awa Marie aboti mwana mobali azate. Nzambe akoki kokoma na niveau ya aventure ya bongo te. Soki kaka Nzambe abotisi Marie ye moko sa mobali, Nzambe aza mama na aventurier. Donc voilà Nzambe wana zali mama na aventurier. Po tant que Nzambe ango alobaki au début bota ezali loi ya nature. Après création Nzambe asala lisusu te. Donc soki topesa ba cours oyo eza po moto comprendre esika nini bakanga biso na balokuta nini tel que Marie abotika bongo nzokande nature etambola makana équilibre. Ba leçon toza kopesa nalobaka te ke ngai nde natondisami na mayele nyonso ya mokili nzokande souci ezali moto na moto aba na comprendre esika nini bakanga biso ndenge te démontrer les 3 piliers fondamentaux de l'occultisme. Ce qui ne quoi mayele okubana lokuta na Bible na science. Tant que tu es ba école, tant que tu es ba université, et ça pour comprendre ma kambuto ke kotama et non to bima le premier et non to distinguer
et notre bimasoki ndenge nini yango yango to ko senga na bakonzi ya mboka moya ko tala te bakabo batangisa biso te yiki na mbalokuta yango pe servira biso na rien si malako ko pena bande ko ba occultiste ya solo penza ndenge bokene na ba club wana bokene na pona ko salisa bongo to bokene na pona biloko elandaka muto asalisi bongo biloko elandaka muto affaire travailler bongo na ezali bandaku bakar ndenge bokanisaka wana nzoka nde ntango toyoka na mokili toyoka mpo mutu esala moto moko te ayala mokili ofele moto afa botama bitumba oyo yobundi avant ke obotama na bomoi na yo okokutaka yango jamais esala ngai mpasi ntango nayoka bato bazoba nazoluka vie ke moto ke ngandi azoluka vie vie balukaka yango te ntango ozala bomoi oza en vie ozwi déjà vie sikoyo miyeba yo moko tina nini oye na mokili esalaka mpasi ntango tolobaka makambo ya modele oyo bandeko na ngai lelo nalobelaki les trois piliers fondamentaux de l'occultisme. Les trois piliers fondamentaux de l'occultisme. Tina zanini toyeba esengeli totangaka nini esengeli toyebaka nini na baekole na baeglise toyebaka nini likambo nyonso nalobaki ezalaka na fond et forme biso nyonso bakosa biso na occultisme ndenge napesi trois piliers ya occultisme eza na pilier moko te balobi ke awa nde soki oyeba apesaka mbongo eza te et puis napesaki mpe but na yango étude de la tradition antique concernant la force invisible et visible de la nature de l'homme et du plan divin. Alors nous autres bandeko na nga ba occultiste tant bokendaka ba réunion ça alors bolobaka makambo yango oyo esengi moto ya moto esala te kuna bokende oyebelaka kanai bokendaka koyekola kanai ndenge na mboka na biso baoccultiste baza ebele soki makambo bateyaka bino ezala ya biso nde mboka ekenda liboso kala nzoka nde makambo nyonso ebobetaka masolo kuna makambo ya lokuta yo kanisi mpena moto azoya mpo apesa bana ya bato bamayele oyo solo azokanisa mbongo natunaka mwana asalaki Facebook yo kanisi ye pene na mutu na ye azolota mutuka nde tolota bangonga na yo na mutu na ye azolota bandako ye azolota akosala nini mpo bato nyonso ya mokili basololaka na pete bakutanaka na eloko moko c'est ça l'occultisme biso epai na biso baoccultiste na biso boza wapi botika na makambo ezalaka wana o nga naleki na bambongo naleki na mituka biloko eza biloko ya mikie bandeko na ngai esalaka ngai mpasi ntango nalobaka makambo oyo mpo na lelo nasuki wana nalingi na répondre moke ndeko moko atunaki ngai par rapport bémission oyo tokosala ya occultisme question yango batuna ngai mingi ozolobela occultisme ozali nani et puis oza na nini eyano na ngai eza boye ndeko ye moto olandaka nga mikolo nyonso olobi otalaka nga mingi naza yabe et puis naza na mwa ndambu ya mayele eloko ya makasi oyo nazalaka nango yango wana mituka na bandako oyo bolingaka nayaka nango bomonaka wana eza biloko oyo akompagnaka vie ya moto ndenge toyo kotangisa makambo ya mayele boye eza na bandeko mingi mpe baza na bambongo ebele balukaka mpe mayele boye ndenge toyo kopesa bamayele oyo na televizio eza na bandeko oyo baza na bambongo mpe ebele balukaka mayele oyo yo kanisi bandeko na biso bakendaka na occultisme bakendaka koluka nini misusu mpe bakota occultisme wana aza deja na bambongo na ye bakotisi kaka mwa protection ala kotoyo biso koto keboye na banza na répondre na motuna ya ndeko bandeko boteninga rigueur mingi te na lobi boye na ebandeli ke leçon oyo esengaki na benga ba esprit étranger baya kopesa nga bapesi nga yango na balangage codé na sala effort na décoder yango po tomeka kosolola na mokuse po to conclure l'occultisme et la science tokomonani mbala ya nsima.
Ambassadeur de la paix du Kasaï central. Wabuliza kama